ya kasi kondima nanga eleki mbongo yambala uyu izailamba ya kembo miso oyo mesana komoni lokote. Merci beaucoup pasteur Meshak. Obeti li solo ke bakote la kibino ndeni miyebi bakote la bino na ndako comment ba miye le gars bongana zalaka te bana bazali bango na ndako bayaka babukaka bazui bakiti ba instrument na ba dosa ba enseigner bele bazwa bloqué bi na bilamba ba miyebi jusqu'à présent botika pe plainte dans la police bon déjà ba coulon tozana bango na mboka donc eza évidemment so yena ndako mona ba vitre eza ya kopanzana ba panza ki ba koti ba fait ba panzi ba fenêtre ba koti na pardon eza ki dans un hôpital de traitement alors bah il y a ba kota ba joie nyonso donc eza vraiment pour toza ba mapasa ni balé en Zambie ma tondo te na âge à 2 ans et 4 mois ba mapasa on za maponi banda na âge à 2 ans et 4 mois totangi bi balingala na âge à 3 ans ya français na âge à 6 ans totamboli presque Congo mombimba totamba mboke belé na musée a edine père spirituel na biso a edine na bala to fandi na enda ko moko imta beaucoup libiso to lene mbetu moko c'est notre papa eza ko defate nzambe malamu bima eyebi partout et to lobaka eza makasi na biso ti tozaki bana o baza négligé tant to botami ngana lipasa nanga pe mekenda pendant 48 heures donc to lamuka na ngolo nzambe to lobaka notre vie c'est dur. Shalom bien-aimés dans les seigneurs, merci Nabilo Nyons Toubozo la émission de partout, merci Naba O Nyons Touba soutenir Moussaloyo. En tout cas, le long de l'émission, le rien que la vérité, et que Yamine de Ronabiso Oboebi très bien, l'Ipasta pasteur Meshak Oboebi très bien, moi, Naya, église, fait pas pour Nzambe Madame, Oyamime Biso message, Nini Nafen Danoyo, Todo Sonaye, Papa Meshak Boni. Nangola Nzambe ça va? Bandi Obazo la no Bamono Kala, Bilobani no Kolo Banabon. On a plus de mbote mingi na kombo na Yesu na c'était bien encore un meilleur vœu bonne année na né à Sikao toujours côté puis bonne fête d'année comme on a suka année za la maman tellement ébélé na ça rabatu faut que senga plus nzamba bomba biso puis que la reconnaissance na nzamba salelo année mobile c'est un peu ça. OK bande obazo la na biso boni bana boni pe bino santé bana baza bien nzamba zo bomba biso mari ba circonstance mais nzamba zo bomba maladie zate kufa zate nzamba zo bomba ba sali ba excellence na école ba tangi bien ba pesi ba point bien en tout cas ça linga bien c'est petit biso makasi. OK programme mezandeni programme no meme biso sur le message no meme biso le papa message na nango lelo ezali ça ko rappeler ko interpeller sur la conscience ya bato nzamba zo ebisa biso zo insisté biso to zongela domaine évangélisation pour gagner les âmes bana na nzambe belé babomi domaine évangélisation année ya 2020 nzamba tindi biso na terrain d'action ko évangéliser to bengama ba évangéliste pona ko sala bato ba disciple lelo tokomi koyoka soni ya ko évangéliser mwana na nzambe oza pembeni na yo bato ayebi te kozalaka chrétien bato ayebi te koza évangéliste entourage na yo bayebi identité spirituelle na yo te to tokomi koyoka nzambe soni donc eza message moko nzambe azongisenga soki koyebisa bato de 2020 eza il faut tolobela bato bokonzi na yesu ekomi pembeni kwa na yesu ekomi pembeni donc zala évangéliste va évangéliser na occasion nyonso okuta nango pour milimo ya bato ebika mission monene numéro 1 o nzamba pesa biso ezali évangélisation tote ya ba âme aller partout dans le monde bato ba bongwana et puis ba produit ba fruit digne de la repentance toujours domaine ya évangélisation to étouffer yango nzamba zo insister makasi na domaine évangélisation toujours te ya lisusu bato te lelo komi bato azo chapis mbongo na intercession za mabete biso zolo bato sambela poto ku atena komekama to sambela rapoto ku atena komekama mais pour gagner les âmes biso ba aller faire des nations les disciples aller évangéliser prêcher to sala ngo lisuti na kine église moko papa vin na kuti pasteur afandisi ba collaborateur na bi bokoti simbongo mingi na domaine évangélisation na zubimisa mbona domaine évangélisation domaine intercession bobomi bokoti simbongo kuna te
abakangi mbongo na domaine d'évangélisation abi domaine d'évangélisation les mbongo mingi ba dire que ba siliki oh mission numéro 1 on nzamba tindi biso ya ngwana donc planning na biso na 2020 ndenza mpeso message donc tokotambola partout na ba wenze na ba bis ata lelo tomonsa nango système ko senga mbongo na ba bis na ba wenze biso to sala bongo ti to tambola normal ataki ba simeza ti ba yiba nyonso nzamba so to za mate ya ba bafla ko benda wana ba yiba ba instrument ba yiba nyonso na ba kit église tout ba kinda nango donc to do rara ba sonorisation mais cette fois ata ba bafla ko benda wana na ba wenze na ba coin ata zo landa ngai partout zali conscience de sala bonzambe lelo eza oyo ezotelema liboso de bonzambe eza conscience ya mutu bible zo ba dans le dernier temps il y aura des temps difficiles lelo ba to kanisa kaka onzala pasi kufa ya onka temps difficile za bato ba ko bunga na conscience mutu osala mabe na conscience mutu osala mabe azopesa raison pasteur asala ki boy évangéliste asala ki boy mutu osala mabe mutu azoswa mabe akomisa ngo malamu mwana nzambe bato babungisi conscience yango na tso to saki na le 26 obaki terme za que torrent vienne il faut mutu aye bako benga conscience nzambe atala na vie na est-ce que bokonzi ya nzambe za na vie na ngai est-ce que nazana nzambe longo ezana bato mususu na Israël nzambe asala bango promesse abi les royaumes de ceux vous seront levés et ko pesa na bato mususu ta mususu pendo ozana bokonzi ya nzambe ese lungwa na vie na yo il faut obenga ngozonga ou soit eza pembe na yo ma ozo yango to sepela na ngoti tata na ngai dina baza osambela zolo babi papa tika bokonzi na yo eya batu na yo bazwa yango et puis basepela nango po ezana bato mususu bokonzi ya nzambe na yela bango te bato mususu eyela bango me bazwa yango te bato mususu bazwa yango me basepela nango te mais eza kosambela eya bato na nzambe bazwa yango et puis basepela nango ese na conscience na yo ozo demere na kati ya bokonzi na nzambe ndongo zali wana donc yum to yo kinga na ngongo mwana nzambe salela conscience na yo zala évangéliste na occasion nyonso ko pesa mela yo ata mutandimi yo te et puis yo évangéliser te ka po mutandima yo yum to bongo sa tumute mati mutabongo sa tumute meza nzambe sainte sinda sondaka ki pas sondaka ya bato yo te ka mutu andi mandi mate bible soloba il faut évangéliser ma partout après yangonde souke sani et ya il fait évangéliser et puis tout te ya po mutu a s'échapper na jugement te mukolo wana nzamba ko tuna oyokaki omonaki osalaki nini donc nzamba salo bolamu na yaka juste ko interpeller conscience na yo soki oza penza mwana na nzambe na conscience salela conscience ko banga nzambe te po batu baoloba ko banga nzambe te pona o limbisanga pona makambo zoka migo na ebite soki bon o troisième temple sili plein troisième temple sili ba matériel de GIE to banga nzambe suka mokili biso ta ba chrétien papa Elvina te so mabe un chrétien c'est la raton de la fin te un chrétien c'est la rendre enlèvement parce que enlèvement ezo yisengande esika nini kokutela yo yesu ta makoya kokutu na position nini akutu na esika nini yo c'est la po banga nzambe ozo c'est la bapide na bapide ba balana ozo c'est la banyama na banyama ba balana guerre ndolo bi no fondo banga nzambe te banga nzambe po il faut yo banga nzambe parce que oyebi ni jour oyebi tonté oyebi ngongati ennemi numéro 1 ya mutu exactement deuxième ennemi za nzoto na biso soit conscience ko banga nzambe parce que koya na yeso komi pembeni yebisa batu koya na yeso komi pembeni yozo kanga na flato yo te na ye kolobelo n'importe quoi te oui tokolo ba nyonso tokolo ba domaine miracle nyonso les gens de lo bazo ganga edina bala mwana edina bala bazo se refaire na miracle mais grandeur edina bala c'est un miracle te grandeur edina bala c'est ko banga nzambe sanctification et puis amour cet amour là c'est yo ça amour wana amour au ba nzambe église non ne fait pas communication fait pas quoi fraternité évangélique pentecôtiste. Donc pour avoir un esprit d'évangélisation, il faut avoir l'amour d'évangéliser quelqu'un pour Bika. Est-ce que ça n'a bolingoana? Et puis aujourd'hui, dans aujourd'hui amour d'évangélisation, ok otei mutu. Si mon terme otei mutu n'a pas mbaté na lisungia molimo centre. D'abord avoir cet amour. To comment ka soni ya koteya. Lelo nzamba zongisi biso pona koyebisa yo zolanda biso na ngongo. Zonga na domaine d'évangélisation.
nzamba kosala bolamu tango toza na souci million bato ebika ya yo pe nzamba okota makambo na yo ndeko na ngai mokolo Pierre abosanaki appel ya Yesu akende kotuna Yesu atolandi yo okopesa bito kozwa nini ato perdre nyonso to kozwa nini mabosanaki appel basaki nini tika olongwe pécheur ya bambiso comme pécheur nini d'homme yo pe lelo obosani appel babenga yo pécheur d'homme o évangéliser bato bakota na royaume lelo yo koma pécheur à masanga pécheur à kotonga pécheur ya critique pécheur à kotiola ya ko minimiser conscience zala mosala nzambe na conscience zala mwana nzambe na conscience. Je dis aux gens na éternité ya nzambe côté to wuta nzambe atinda deux personnes eza lokola Noé na arche, c'est ça non? Arche ya éternité. Noé atindi banyama mibale, atindi corbeau, atindi kobo, atindi colombe. Corbeau tanga ye ale misuni aboyi kozonga landi sentiment misuni aboyi kozonga. Mais colombe tanga ye atela atabite nga fona zonga na éternité wapi na arche. Na zui arche lokola éternité Noé lokola nzambe. Colombe eza lokola ngana yo, corbeau peza lokola ngana yo. Siko yo mitala. Oza colombe to oza corbeau. Pour colombe akozonga. Colombe fa zonga na elembo. Elembo colombe akozonga nango eza kondima. Corbeau akotikala. Pour ya aza na posa kozonga te. Siko yo na identité na conscience na yo. Oza corbeau to oza colombe. Na leka ka mikolo to leka. De ma tuninga ye ozoloba nzamba yemta kokota tulola ndenge nini azo yebiso ke ese bato kokota to bakota. Na tuninga kesimo na biese ngana na la kamada nzamba pa bisanga ke bato tende bakota. Tena kamada nzamba te. Pa bisanga ke no mutu tela bakota. Yebisanga yo salisa conscience na yo parce que mukolo na ko wanga na bato mutu. Ayo ba ebele ba ko benga nga kolo mena ko saba ngbolunga musika na na tira ko yeba binote. Na sengo na bolunga nzamba mpona ko sukisa message na ngai na ngongolo. Tant que vous sa raison que non basakola kalape bazaki lumba bazaki kosala mabende balingi na ngena biso ko za différent ko za lokola bangote dans quel sens so yo pesi ngai exemple ya prophète na Bible aza simple munoko ya nzambe tant singa ba prophète bazaki kolinga basi ba prophète bamela masamba bazaki simple munoko ya nzambe. So on exemple ba roi David, roi Salomon, bazao linga basi. Roi zanika fimbu ya nzambe. Mais ngana retourne question. Tangilanga na Bible place nini balakisa sacrificateur, un vrai sacrificateur na temple, azo sala buzoba. Un sacrificateur na temple azo sala buzoba te. Pourquoi? Parce que sacrificateur daki motema ya nzambe. Siko les pas za nini? Christ a ebisi biso nini? Abi asali biso nyonso na kata royaume ba sacrificateur. Donc tozani ba prophète pour tout ça n'importe quoi, tozani ba roi pour tout ça n'importe quoi. Toza ba sacrificateur. Donc sacrificateur aza motema ya nzambe. Donc oza motema ya nzambe ko ça n'importe quoi ti. Parce que monaki ye pasteur wana ibaki, ye pasteur wana a sentaki, ye fora na saki bwenga pe na sala bote. Yo oza sacrificateur ya nzambe, oza motema ya nzambe, oza permis à ça n'importe quoi te. Oko vivre na ben norme na ba condition o nzambe alingi yo otambola nango na conscience na yo. Moi je dis aux gens oko za les lever na nzambe. Oko za la ko kita na nzambe. Position so yo zala na nzambe, zala na conscience na nzambe. Comme Yasuka David abisi mwana na Salomon. Abi mwana na nga na okendo dela. Mais naza eloko otikela ote eloko salanga passe. Déjà bokonzi o David atikela ki mwana eza eloko makasi. Ma ebisi nini? Abi na eloko otikela ote. Mais eloko ngo na otikela yo eza nzambe o nga tata na yo na tambola ki na yi. Soko tamboli ne malamu bombi pa kubomba. Soko tike pa otika yo. Biso pe to ngape na ngongolo. Lokola nzambe tata na ngadi na bala tikela biso. Atikela biso mbongo te, bikamwa te, onction te, atikela biso kaka nzambe wana na ngongolo. Étant serviteur de Dieu,
naye kotikelo nzambe oyo na mbongo te na eloko opesa yo te na problème oza nango na likambo oza nango na eloko otikela yo te na tikelo ka nzambe oyo soko bombi ye bien abomba yo so tamboli ne bien atambola na yo yebango malamu ke nzambe atambola na batu te mais nzambe atambola na mutu alingi kotambola na ye soko olingi kotambola na nzambe atambola na yo kotambola na nzambe te parce nzambe atambolaki na bato atambolaka na bato te nzambe atambolaka na yo moko soko olingi kotambola na ye zwa conscience ya kotanga vi na yo ndenge nini ezotambola ndenge ezotambwisa vi na yo est-ce que soki yesu aye lelo yo okota oui kotia mbongo na domaine intercession eza mabe te mpo donc pasteur meshaka apekisaki interte na pekisa intercession te fo tosambela adi na bayesosabiso bi toza baintercesseur toza baévangéliste donc oza intercesseur mpona kointercede mpona milima ba po yo mingi okoma intercede ka bakana yo te est-ce que so fandi osambela mpona ndeko na mopagano osambela mpona ye ozaka ta osambela mpona ye te ezaka bacritique sambela mpona ye mais est-ce que oso ozwa ata temps osinvesti na évangélisation te bandeko bozwa ata mbongo wana na domaine évangélisation boki yoteya ezaka te okota zamba tinda moto ota zamba yo vi na yo ezaka ezingwana bazamba basambelelaka yo yo mo olingi kosambela te babangela ko nzambe na musika yo olingi kobanga nzambe te pembeni na yo moko zala chrétien na conscience na yo en tout cas 2020 oyo eza message nga na pesi yo oyo nzambe apesi nga naye koforce yo te nga na pesi yo amena kaka simple message so okoyoka gloire à Dieu so mpe kosalela gloire à Dieu naye kosenga mbongo te baselaka no bango balobaka mamba bana naye kosenga mbongo ya baofele na nga te na pasi na bisengo na bango tozopotanaka ndenge wana moi je dis ate bato bakritika basekaka biso osala nzambe na conscience nzambe ayebi ke bawana bawasalela nga na conscience ya solo naye koyebisa yo na domaine évangélisation oyoki ngo oza mosali ya nzambe évangéliste prophète okóma na poto okóma chambre froide na yo obomba bonzambe obomba ngolo zongela nzambe na yo kanisa ndayo olapaka na bateme kola bateme olapaka ndayi nini lelo tiango wapi ndayi wana olapaka wana otie ndayi no wapi soki yesu aye akokuta wapi papa c'est un peu ça message na ngapesa merci beaucoup pasteur Meshak obeti lisolo ke bakotela ki bino ndeni miyebi bakotela bino na ndako comment ba miye le cas depuis 5 mois passé bakotaka bangana zalaka te bana bazali bango na ndako bayaka babukaka bazwi bakiti ba instrument na ba dosa ba enseigner belé bazwa bloqué bi na bilamba to ba miyebi jusqu'à présent botika pe to tika plainte na la police bon ja ba coulon to za na bango na mboka donc eza évidemment so yena ndako komona ba vitre eza ya kopanzana ba panzaki ba koti ba fin ba panzi ba fenêtre ba koti na pardon eza ki mwana nga moko pamba na boko la moko zo mapa abimaki abosana ko kokanga porte na ba 4 heures wana ala ba balande mouvement ba profiter ba mo ba côté la bana na ngonga la bana ba porte za kofunga mata faible autrement ça là ngala lalaki na hôpital na ba client na hôpital na centre traitement alors ba ya ba kota ba joie nyonso donc ils ont vraiment pour les gars déjà il y a 5 à 6 mois passé l'événement ça m'a vraiment merci sikoyo ONG bana bazali ba fête yango yo message nyoko kolekisa parce que vous na bana na ndako bana obeta disoida bana na yo te na ko fête musu ba bloquer bana obota tenga na balité dans la beauté eza mission nzamba pesa biso musala tozwa banda bo mwana ya ko aider en tout cas les gens pensent biso de la rater pour bazongisa la biso bible zolo bana lik lorsque tu donnes un festin invite les pauvres les aveugles les estropiés ko o fete na bango ko zelate bango ba futa yo mais zela li futi na résurrection ba santo donc biso le sala ka bongo poto zela li futi na biso na résurrection ba santo et puis to le ka ko se garder pur pour pratiquer religion ya solo selon Jacques 1:27 déjà bana ba orphelin bah, personnes avec handicap, les enfants abandonnés, les démunis, les enfants délaissés, bah, veuves, ça beaucoup là, tout temps ça va bango, batanga gratuit, tout temps ça va bango, les gens ont un diplôme. Pour monsieur va kuna bana mikolo monsieur to mais comment yo cause la dans so au bâtiment na qui sim fatika qui sim non et comme ça nga ba réaction monsieur et ça bana au biso mo toujours monsieur na ba 7 ans monsieur na ba 5 ans donc bazo kola baza na charge na biso to bokola ka bango
batanga bazwa vie topesa bango même formation nyonso kuna po basala batolobi comment on est dans nini Ophelina nini biso la fondation ya Mungu les amis de Jésus na ba bazo na biso que contribution na ba ko sunga bino OK bon na ba bazo lando message ezaka oyo azala mutema malamu nzama kosunga parce que loboko moko ko sunga te toza na ba limite oyo nyonso nzambe awatya na maboko na yo mpona kosunga ke bana wana bakola malamu susi mpe eza nini kende otala na baorganisation mosusu bazoyekolisa bana mambo ya mokili kobingisa bana baconcours de danse banini or notre but eza ne fiske ame moko ebika parmi bana na toencadraka wana tolakisa bango nzela ya nzambe bamusicien bazali soki biso toza te na église bango bayaka bamodere bateyi so oye okokuta na bana ba 12 ans baoteya kuni epa nanga epa na biso donc eza mosala biso tosala mpo milimo ya bato ne fisi ata ame moko ebika so yo bona kolobaki no nabonanga kosunga baofeyani mais sunga ata na ide ke ame ata moko eza wana ebika eza important na sens wana mpo soki na sens okosunga boloba bavantir elekama mingi totia ata wana mopandi mais ata ame moko ebika bon soki mpo bokosoutenir biso na compte ya orphelina tosengi yo ata na compte ya évangélisation na planning toza nango na 2020 osunga biso na ide wana ndenge pe bino pe bobana kote ya na âge nini 2 ans et 4 mois 2 ans bozali ba mapasa OK okoko rappeler bandeko OK toza ba mapasa mibale ya nzambe mala tondo te na âge ya 2 ans et 4 mois ba mapasa nzambe poni banda na âge ya 2 ans et 4 mois totangi biba lingala na âge ya 3 ans ya français na âge ya 6 ans totamboli presque Congo Mombimba totamba mboke ebele na musée Aedine père spirituel na biso Aedine na bala tofandi na ndako moko emta bokoli biso tolene mbetu moko c'est notre papa eza ko defate nzambe malamu mbima eyebi partout tolobaka eza makasi na biso te tozaki bana o baza négligé tant to botami ngana lipasa nanga pe mekena pendant 48 heures donc to lamuka na ngolo nzambe tolobaka notre vie c'est dur tozala te ko sala orgueil te to bagina tozala mapasa so ndeni na vie na biso na nzamba asali biso to sambeli plus de 8 morts o bala muki na maboko na biso bakoka ba aveugle kolobelo te eza ya kosala mo publicité te soko ye na lopango kuna côté tozala nkana do ba ngendo mpandi makaite na mboka na ye so yo tuni témoignage kana lopango wana na 93 tozala campagne na koka ma tambola wana après 93 ti lelo nzamba ozongisa biso kana même lopango wana nde tozo futela wana so tozaki mal réputé na secteur wana bange bandima biso te. Donc ça m'embassait la publicité ti ya ntolo ba ke conscience na yo yeba so ko za mosali ya nzambe ya solo sala la conscience na yo. Merci beaucoup pasteur Meshek. Votre numéro de contact s'il vous plaît. Numéro na biso za très simple plus 243 82 060 20 60 plus 243 82 060 20 60 ya jimo na ngai 81 36 33 587 81 36 33 587 nga pasteur Meshak li passe na ngai pasteur Abed bana ya musée Aedine na bala. Merci beaucoup pasteur Meshak d'être venu. Numéro na ya ngwa merci na en mode de ma caméra bonzambe na bonzambe lola izo futa simana onto ya roba kenza mabo to koye kwa kinama sa zo sele surtout mon ami malasi mbaye. Merci. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener.
Le temps passe, le jour s'envole, ça va si vite sans laisser de traces. Laisser de traces, comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Maria si akenda misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso. Tango ekoleka engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela momoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela momo. Moninga,
nyonso bato bakoki ntango eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini ntango eza koleka ntango eza koleka ntango eza koleka le temps passe Alvin Ebea tala ntango ekoleka nabongisa bomo na nga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe. L'Assemblée chrétienne Sycomore de Vie célèbre la dédicace 2019 qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'Assemblée avec la servante de Dieu, la bouche autorisée de l'Éternel, la prophétesse Sansi Kimbango. C'est 14 décembre 2019 de 19h à 5h. Thème: le juste croise comme le palmier planté dans la maison de Dieu, même dans la vieillesse, une porte de fruits. Adresse: salle le Millénaire, 3 places du 19 mars 1692, 77 176 Savigny Le Temple. Contact 07 83 17 91 39 06 30 93 85 09. La dédicace 2019, un événement à ne pas rater. Nakoki kobosana te nyonso yosalelanga yawe nakoki kowangana jamais polama papa na vi na ngai kumisa masanjolama yaya ozwaki esika na ngai na koloko